Chaque jour, des enfants vivant en orphelinat ont besoin de bien plus qu'un toit. Ils ont besoin d'espoir, d'éducation, de soins et de personnes qui croient en leur avenir. C'est dans cet esprit que l'orphelinat, la Maison de Cœur lance l'opération Pesaetiquet Sourire. L'objectif est simple. Rassembler une grande chaîne de solidarité où chacun peut faire la différence. Même avec un tout petit geste. Un don symbolique de seulement $1, 1 euro ou un livre sterling peut contribuer à améliorer le quotidien de ces enfants et leur offrir un peu plus de sécurité et de dignité. Pour participer, vous pouvez envoyer votre contribution via M-Pesa au plus 243 820 830 019 pour. Toute information complémentaire, contactez l'équipe sur WhatsApp au 44 7435 364 668 parce qu'un simple geste peut changer une vie. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour encourager cette initiative et dites-nous, selon vous, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un enfant? MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La famille, vous allez très bien, j'espère. Les amis, hier, na betaki lisolo ya pasteur Onésime. Oyo abomi, topa abomi si ndeko Annie. Anna. Et la famille de la victime m'a contacté pour m'expliquer ni le cas qui exactement. Et Onésime na Annie, bazaï na relation amoureuse. Basali 4 ans. Bien que le monsieur a mon na famille. Donc un pasteur qui vit avec une sœur et de l'église pendant 4 ans. Ata predo tapamba sala namte. Déjà là, il y a un souci. Ndeko bo bazaba adilti mibale, wana en dehors on a maman nzambe bazaba adilti mibale, ou ça tout à fait normal. Bazai moi c'est na mobali. Ndeko ani ando futela epanaye. Aza anda kunaye a chambre na salon avant na moi naye, aza actuellement na 8 ans, une petite fille. Et les choses à moulaïba détails à moi belé maintenant le besoin essentiel. Dimanche, car il y a 2 jours passés, parce qu'on a bête nous les solos lundi hier. Le 24 et l'équipe le 23 dimanche, il y a l'Obiawa. Dimanche le 23 je crois son la sanité. Ani azaki na bande gona na tongo. Ba solo li. Après ekozonge panai. Na ba pokwa. Onésime ekoya. Et pas la bango na moto. Sa sœur qui m'a expliqué me dira ceci, maman azaki très sale, azana bilamba pembe mazaki très salité, hein, on dirait mutaouti soki wapi puis ti azo ya bana kolenga, ti azo lo bana kolenga yena moto a moto a tuni soki a se renseigner, hein, tuni grande sœur mokolo azawa puis petite sœur a ébissé au pont à nini un problème oh non et alina la place grande sœur azali pour pas qu'elle n'est pas Annie yepé les qui a ébina ma maison les cadets mais à un moment à monaika en fait avant na la bana au solisae abana au solara moto alors il sala ta plus ou moins 5 minutes mais abana ko kipi na bangote bana au solo la té mayoka eka moto ko lo bana Onésime que passer Onésime kobanga te yo ozamona kingabwa oyibani
na kingabwa muto simbo azate muto salo elu azate bon ya yo kana musika akansi peut-être ba mamu na bango ayebi pete bon et ko s'avérer que comme abana ko insister ba kende place mama ani azali nanda kwa mama ani bakei nazokata na mokuse ya tolo baweza essentiel tango bakomi bakuti la petite fille dehors ya ndako na sous-vêtement ya pamba mwana ya mama ani ya 8 ans na sous-vêtement ya pamba na pota na loboko et azali na forme de mutu azana kwiti wana la petite fille de 8 ans nita azana kwiti manifester ba signe neta kwiti ba monyo bizarre mukete papa na bango yeko koma mkabenga yi papa ezali mwana apparemment papa vana na bibwa mwana mutabenga na téléphone to bité sope on est muto composer un numéro oh non pépé tu dois venir maman ni ne se réveille pas de bangisa yi papa psie tu es avec qui? Oh non, je suis avec daddy wana onezim passe-moi daddy. Oh non, daddy ne veut pas te parler, tu dois seulement venir. Alors papa eko ya pe na moto tant papa a commis onezim alobi que non nasi na bengi police bouffon la porte était police ndom toyo osala constat yet et onezim a bengi la police pour epsa que non naza quelque part à PC adresse mais batumo baza ba kufi na poison wana onezim papa na lobi oh jamais mwana na ngai oyebisanga na kota te police a ofungola la porte wana police a mikomi lanu te le papa furieux azui libenda buki porte tant bakoti bakuti camarade ya Annie azaki na se à s'évanouir fulful ezobima na monoko maya madesu ya moto esopaneli nzoto mobimba ziki parce que baba na olamba likolo nango azali na bapota ya matraque na nzoto fulful ezobima mabana na kopema nde papa lobi azopema Ani aza wapi mwana lobi mama aza na chambre tant bafungoli porte bakuti Ani na chambre asi akufaki azali na bapota na nzoto ya batorture ya bamatraque na minute oyo Ani aza na morgue camarade ya Ani aza na hôpital état na épée eza bien te poiso lo bate aza toujours inconsciente batuni mwana nini elekaki la petite fille dira ceci bazali na mama na ndako bazali ka na mama papa onezim dadi tango ayekoya mwana lobi dadi tango ayekoya et quelques minutes après moi je me suis endormi. Elle ne sait plus ce qui s'est passé. Au fait, la petite, elle a été droguée. Et au moment où elle a été droguée, tant que elle a été droguée. Tant on la kangi onezima. Bakangi na 3 pièces d'identité. Moko ya aner, wana pasteur. Moko ya aner. Moko ya soki magistrat. C'est là où son abosanité. Moi, je suis ya FARDC ou policier. Et là, moi, bon. Et, bazwa qui est na drogue. Oh, ya zanini. Ba drogue sopé avec vaporisation. Oh, drogue na batuana. Oh, ba criminel ba osana o rage na Kinshasa. Oh, ba kwa enlevera batu. Na matraque donc ndebo moni bandiko bazali na bapota na nzoto bazali na ba marque ya matraque na camarade ya Ani na Ani donc ayaki na matraque wana nde après avoir drogué bango na bitso banana ko beta bango matraque a drogué bango après ou je sais pas a drogué bango ba constata ki na ebité bitumba ebimaki elo mwa bongo siko selon les kinenga expliquer camarade Ani azala kité bavanda na Ani mazala kité apparemment yaki koya tango aye koya et le messieurs pour la dame abimisa secrétaire topé a échappé nde falaki ko achever penae actuellement
nani Onésime aza na maboko ya mbila bakangaki aza na Kingabo na babenga place en nini bino boyebi Kinshasa waka kiwawa soki waka elo moi bon j'ai écrit ça quelque part na vite so na boyi papier en place mais je crois boyeba kombo wana nde na lobi yango wana eza ba genre moi ba forme wana et malheureusement il est protégé. Bon, place bakangaki bazaki prêt ba procéder ndenge ezala kaka produit video aussi. Mais sauf que bazo zwa ba appel ya ba généraux. Ya ba haut placé voilà. Bazo zwa ba appel ya ba très haut placé na ba haut placé que non. Toyebi ke bozana Onésime. Bazo menacé déjà na no OPJ ou akangiye que soko lingi na famille no besoin problème te vous devez libérer Onésime. Balobi bakuluna parce que les messages à mutu ya batu bakuluna baza tout autour na ye bakenda yi paraître ko sala trouble na souci à tourner faut ba libérer mboka ya Congo tozoko loba mikolo nyonso tongo midi poko bakonzi mboka boza bakonzi pona banani est-ce que bino boko protéger bato mabe babomi bakuluna to bino boko protéger population o azana posa vivre na kimia na quiétude. Toujours battre Congo to kende wapi. Voilà explication petite sœur apesinga. Azo le la téléphone obi maman, toi famille pauvre. To botama 5 moko déjà kufa. O mususu ye akei. Na minute oyo toujours battre to sa nene. Église ya Onésime eza protégée parce que bana quartier ba kende ba sa désordre boro meka kutute ba lobi ba tchele ba mbila wana. Ba so ba policier so ba faire de ces ba soda ba za wana na soki ba bato nene. Place bakangaki balobi matraque wana ba garde présidentielle nde bazalaka nango ye bazo comprendre te même bango kuna na ba policier bazalaka na droit nango te bazalaka nango te matraque oya ça il a ba dégâts donc déjà vous comprenez quel genre de pasteur azali. Bote bande o babolingo zanga bino gardien du temple kaka na cadre ya actualité ndenge toyaka kopesa bino basango. Hier je vous ai dit que mokolo ba yengezo c'est l'épisode difficile pour enregistrer ba vidéo topé ba émission depuis un temps vous avez constaté ça certainement parce que ba santo baza kozela depuis tongo depuis moi ba vidéo de fois kota butu makasi o ka vidéo moko to mibale batu bazo ko tout temps kolanda yango te. Et nani interpellé bana nzambe o bolinga ngai o bo comprendre mission o na zui et yakoya ko bikisa milimo priez pour moi s'il vous plaît et l'homme spirituel juge de tout. Je sais que c'est un combat. Le diable ne veut pas que vérité bima et bo sambela pona même l'apôtre par excellence apôtre Paul a senga prière aloba prier pour moi afin que bisika nazo ke négoter à son malamu na sala ndenge sengeli bobondela mingi pona ngai. Et lobby fait sa vidéo ya suka ba vidéo parce que bon na koti wana ça yon butu o ezaki ya suka c'était aux environs de 2h du matin na ça yon exprès parce que bano senga vraiment ba concentration et belé pe ba concentration makasi. Ouais, l'atmosphère était bien, c'était calme, il y avait pas des enfants là, ils sont là surtout que bana vacances na kelele et bizarrement bandego na nimba au fait na côté TikTok pour enregistrer non pour enregistrer quand na TikTok. Ce que tu as côté na puti un prophète que j'aime suivre parfois. Azote ya na bina la na maman qui avant d'enregistrer. Na nimbi na la numéro sur 4h sur 30 sur 5h et après hier dans la salle sous vidéo allez-y comprendre. Non seulement ça, vous savez ça m'a pris combien de temps? Na planifié que ça vidéo ça fait plus ou moins 2 mois passés. Allez-y comprendre. Depuis mai, faire ça vidéo juin juillet août. Gloire à Dieu. Bref, je vais aller droit au beat. Bolimbisa pour permettre à Naï Naïbian le Baramingue. Tu es bien de Gonabiso, non? Il s'appelle Benny Bolengo. Et j'ai connu ses frères plus ou moins 4 ans passés sur TikTok. Avant de utiliser TikTok, j'ai observé TikTok pendant plus ou moins 1 an et demi. Et na zaso batininga lia na koti na seki, mimi ba blo moka ya ba rigolo. Na seki na bimi na ngai ka bongo et puis en même temps na ota l'application on a mun bato bazo koton bazo utiliser ça nini si et puis après par conviction de na comment peut ko utiliser. Alors j'ai connu ses frères quand on a TikTok sika
il faisait quelque chose de particulier. Banda Osala et l'homme vraiment différent à Batumdion. Avec sa grâce particulière. Et puis sa façon de faire. Côté Anaï. Abanda Osala de loko on a benga évangile avec pain. Ate iso bakabele mbonga kabi apesi babola. Et ça captait les âmes, ça captait les esprits, ça marquait les gens. Batbandu kamo ezo lekela bango waouh mwana moke boye waouh di nouveau ya boye zalate et diable alinga gloire wana moni satana so za moto alinga za bajara ba maso so za na eloko epa olinga somba onto paza nango tisuka na wa bomio kapo na zuwa et comme o abanda au sale bande au sanzambe le kumo le diable voulait cette gloire et l'œil de l'ennemi était sur lui. Un hôtel avec l'œil prophétique. Et malheureusement, Bandirobo Limbisa peut vous permettre dans un prophète, il risque un ministère au Yango. Koloba Marambo yo Batunyon sote balobaka. Tope Marambo bat babanga roloba. Yango mon ancien taba prophète mi bando bo marabango. Ligola bilobela. Na lingala il l'autre benga on bilobela mais eza bilobela te ayo loba ko bimisa ba mystère ba secret ma boy bombama bato ba yoke c'est le bon mato il passe mon ba Jérémie ba zo ba mbata ba Isaïe ba kamola ba mandefu ba siya bango bref je savais que ba rozwai bolimbisanga pe bo permettre ngai pourquoi simplement parce qu'il est mal entouré ou encore il était mal entouré. Déjà, ma père spirituel n'a pas aventuré. Bato ya kumisa batatana molimo, ba aventuré. Bato mo babunga nzela kala. Yo ba mo sakana na nzambe. Na oya na dossier wana sima, ya moko ba papa na ya molimo azo yesa la featuring na musicien mokili. Hein? Je crois bato ba yebi, basi ba comprendre. Na oya na ngolobi. Et na yeba himwa no ba rozwai. Je savais. En fait, lui, il a le ministère de la parole. Aza simple na habité sur bazouake nani babeng ba mona nani effectivement des évangélistes et pas n'importe quel évangéliste charismatique. Nenza matindele na mokili ya batu. Il a une mission de la part de Dieu. Mais oh Satana aligné désorienté. Bref, vidéo oyo eza na continuer hein. So bo na continuer bo mona yango. Et bo constater actuellement alongoli bilo belé na compte. Alongoli ba faible commencement et belé alongoli ba faible commencement na e mikolo ko moto ba swag hein. C'est pas mauvais aux propres. Bo no quand nazo se perdre ninga za salité tanga bandara non j'ai pas dit ça. Ce que tanga za salité wana azana onction, azana nzambe. Si vous avez propre, ikabod, permettez-moi. Aromi mutoa ya ba slim fit, hein? Nakati ya suit mo ya propre ya bien, na clim. Bino benga nguna nini split, na split. Bona zo loba, azo, hein? Amuna mutuka. Akomi grand, ba kongole ya ngwana grandeur. Na lobite keza li sumuto eza mabe. Côté on a trop décortiqué sika. Vidéo est en continuer. OK, na obeto amo bimate bolanda. La réattention de la peine bendèche, éthique vie de droit, interlocution de la vestiable, l'horrible de la... En fait, ezali ba prière incantatoire ya kabala. Et le petit, il est en train de faire des incantations ou encore des prières incantatoires. Dites tout ce que vous voulez. Bofinga et talibino. Ok? Basi ba lesie kindoki. Mwano. Basi ba babysitter. Et na vidéo moko ya ye. Et na continue na moni angote. Mais ça na batu bazwaki ba sali na ebité o nazaki nango malheureusement muto atindela kingango
tosolaka na ye normal bizarrement kaka ntango atindelenga video wana moins 2 jours wana nayebi te activa mode éphémère donc naluki video wana na forme nyonso eza te ntango na vérifié pendant quelques jours wana mode éphémère video wana eza te eya na video moko ndeko moko kaka na TikTok certainement asalaki collage amélangeaki bavideo ya beni oyo azoloba le parler en langue n'est pas les karababashika babashira nde on bat baloba parler en langue les parler en langue n'est pas les bababashira mais les parler en langue c'est azoloba les parler en langue ezali bababashika te mais ezali interdénavigable ezali code invocatoire tu peux invocation tu veux naviguer dans les surnaturels ezali ti code ok et on a oloba na mutu moko bokopiaka baparle en langue bikopiela mwanza te bomoni video na otolakisa bino so bokoti na compte ne bokomona yango baprière incantatoire baparle en langue satanique diabolique kabbaliste bapasser bakabale ebele balobaka yango ndeko moko asalaki collage ya bavideo oh garçon azoloba biloko na kotoloba na bino sikoyo boke répéter bamaloba wana te e atiraka babenga yango nini ba énergie négative ok atie pas mal ya parla bato baloba baparla langue wana atie ken muyaya na misusu so boyoki parla langue ya ken boyoki parla langue ya baza ebele bapasser ebele baprofete ebele ya bakabale baloba baparla langue wana balange de la Vegas impériable de lumière de l'atmosphère interdénavigable Hermo Kababelela Eli 3 fois. Eli wana c'est un esprit. Et ça Eli a Bible été. OK, nous allons continuer vidéo. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant un courant et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons plein rêve. Jésus, notre
Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Viens voir un jour dans ta face que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.